Les petits, les partagés. Ouais.
Voilà, tous appena posa fashende to le bagikara ba artiste ba ko le lisande rona bango Michou memele o to pete papa na ye tous na posa fâché. Bonsoir posa fâché. Ouais, bonsoir. Santé. Pepele Nangolo. En tout cas posa fâché to monio lelo na butu awa Europe là na yo pe pongi na yo mais otiki mbetu na yo otiki ba activité to monio na matanga o ko le lisande rono bolingo wana affection wana oyo boza na vis-à-vis ya ndeko na bino Michou. Quand ndenge balobaka ke bolela na ba oyo bazolela donc yango wana toye to partager mawa na ndeko. Je pense que artiste belé basala qui déjà a défilé na bango na matanga kuna na camp officier place au bas matanga mais présence nanga ezalaki te Ndesco et Salaï que dans on eu programme il y avait mortuaire nabi na kogi osangate parce que Michou aza ya biso donc moi en abiso et voilà parce que Fâché Kalombo étant que les qui a Silabissa le Bekam et tangu moi na oyaye azuli kambo directement na monaka ke Silabissa lunde azuli kambo donc voilà pourquoi présence nanga ezao. Posa si a posa fâché mais ba bi posa fâché matanga ba to na 3 matanga ndeko mucho pa kufelaki premier degré na ye akufela maman bango bazo mona binote maman linga pe akufelaki mona ye ba mona binote mais bato bazo ya trop na matanga ya Michou babi surtout bato ba na SB surtout bato ba trop proche ya sila bo sel pena 2 points 2 mesures te zanango pona bongo te neti maman linga déjà nazoloba nazo présenter ba condoléances et pas ya maman na biso wa utiko perdre moi na ye ya mukolo na kombo ya touché donc vraiment touché a touché pe biso touché vraiment a sali pas sinamité ma poto eba ki combien maman alingaka moi na ye wana ya mobali donc parmi bana na ye quoi voilà donc alingaka bana na ye donc kuna soito monanité et le but que to monana te ben to monana et yo ebika ba programme mususu pe et zaza yangwana ndezo salake to monana te ezana ngote ke o soki pona rando moko so pendenge nini mais pona batu mususu ngalo bango clairement soki tozaka bien te pona ya tant mususu eza kotala ba intimité kotala ba mambe belé to pasana yo ko ndenge tozala na yo et koki pe ko révolter nga na ya prévane na obeta lisolo ya Ernest Tumba batu bayebaka même bato ya poto bayebaka ke fâché akabona na Ernest Tumba ba solo la lisusu te ba koma na rando makasi et tant père na biso adaye Ernest Tumba ayate comprendre mais tant musikoyo père na bango adaye ngana sali nini na ye tant na ye et ça là est sonné et ça là est bien té donc est dérangé makasi et puis rando et koufela à partir ya eloko wana ozomona donc ngasko na yaki pourquoi parce que natalaki ba intimité natalaki le passé penza oyo ya ngai na Ernest Tumba nde pusaki ngana sa nini nalanda oyo ya salaki te donc ngana sala le contraire nde na yaki ozo comprendre donc eloko wana pe et kontaka voilà to volé ba faste to volé ba faste poto tika yo o kotano na kati lelo théâtre comme on a mon tendance nde to yebi Michou memele aza vraiment SB comme on a yo to mona maman azo pesa image ya Sila Bisalo mais nenga kufeli papa to rolongo na pe tendance batu musupe par exemple batu famille bota pe lobby pe ba roya pe ko assister na matanga neti Sila Bisalo nga naza porte-parole na yete mais nakoloba moi mukie ndenge na yebeli ndeko na nga ya moi si ser na nga na caractère na ye et puis kaka nga moko te bato ebele na mokili oyo bayebi système oyo eza instauré toza na matanga tokokota na kati ya profondeur ya makambo wana te mais di moi nazosala kaka moi rappel na bandeko ya comprendre que soki bandeko wana oyo lobi soki bangambu nini baye famille bota yango na habité soki baye muto ko sala bango eloko azate
le contraire, tokomona quand même humanisme na bango malgré toi nango besoin te. Comprendre? Tokomona quand même humanisme na bango malgré toi nango besoin te. Vous comprenez? Donc voilà. Pour déjà SB aza déjà mobondo ana batu ebele so batondiawa et senga nango te faut batu mobaya pour to ebi déjà ba comportement na bango to ebi ba maram na bango voilà. Dans mususu soki ba yé présence mo ba yé et koki ko attend sous départ pe ya changement ya comportement na bango obiso to déploraka. Ya on na lobi ke soki ba yé ba ko na bango sans problème ke ndenge ezalaka ke soki bango bazana likambo mutu ya SB aniati makolo kuna akomi danger public. On comprend, ba komi osala dit n'importe quoi au basalaka. Ya mo na loba kike. Oyo, ben oui. Nyonso wana na kati. Donc boni ya mo na loba ki système wana aussi le bisalu azalaka na ngote. Vous comprenez? Soki mutu a compatir na Michou Mbembele en tout cas ils ont sans problème. Il y a sans problème. Ça a un sens, il y a humanisme. Voilà. Moi, je pense que c'est ça. Voilà. Fâché, un mot par rapport à la famille biologique, il y a Michou Mbembele. Un mot, on a eu un mot s'adresser, il y a courage. Parce que peut être cher, vraiment, c'est pas facile. Et le mot, sur la talayo, Nabi Karolanda, émission, mot d'encouragement. Ouais, Michou Mbembele, ça y est, tant que tonton naye. Azala motema makasi eza nzela na biso nyonso ngai pe na leki na douleur wana nayebi kokufela papa ndenge esalaka voilà nayebi ke ana pasi eza nango na conseil moko te oyo bakopesa na minute oyo koluka ebimisa douleur oyo yazo ressentir mais prière na biso ezali nzambe ya lola à consoler mon thème. Voilà. Pour yende mutu, soga zui décision à consoler mon thème ya Michou. En tout cas, Michou a cause à l'aise quoi. Comprendre? Donc voilà. Donc pour la Michou, nga non senga kaka zala forte, mutu na mutu za na tournaye. To botamaka, to kolaka pe, to kufaka. Donc papa yaki na mokili, asalita na ya zuitan ya kobota bino et puis et comme il attend oyo nzambe kolo pema azui pema na ye wana eloko ya koloba na kolo te à part koloba na ye merci na oyo asali donc c'est un peu ça. Merci, c'est un peu ça. Tout ça, pour JD, Azawa, chef coutumier, chef coutumier, tout ça, on peut au Kabola, Mawa, toujours, nan de Konabon, artiste Michou, mais le monde n'a pas ça la rappelle à Bola, Moutos à la rappelle à bien à bateau. Comme on a artiste, bateau défilé, bateau Zala, parce que quelque part, Michou va témoigner, Azala bien à bateau belé, pour JD. Bonsoir. Bonsoir, papa. Bonne santé. Zamazo Batela, toujours le Lara, le Longona Serre Nabiso, notre collègue, Michaud, toujours le Lana est toujours. Tout le monde botiki na bino ba metu na bino botiki ba activité na bino boye ko partager ma wana ndeko na bino relation nini possiblement yo na Michaud relation nini bozaki na intimité nini. Bon, à part cause à la collègue, parce que les sangs ezali Moussa de sangi sabiso, de là être cher ya vinaye papa wa sala ina mokile pour le mokile comprendre Michou Azala ils ont grâce à papa o donc papa wa zate lelo il faut honorer dernier journée donc to honorer collègue na biso ton honorer jour à suka papa na et le on a biso nyonso donc mutokola la na palente il faut to yakolela ndenge bibe talis biso to lela o bazo lela to sekana o bazo seka donc ndeko so lela il faut to lela na donc c'est ça moi tout ça mais bozo kabola pe mucho pe pas na matanga bombo na te boyeka pa ya miso ouais mucho pe azana matanga o a perdre maman na biso mes condoléances na ye collègue na to ti musika ba les érudits ma belé to kozala ya papa ba tendance ko na théâtre non netinga vraiment Rosie c'est ma sœur na otine banda les érudits to kozala lelo ezali mucho pi programme pesa mina noté mais lelo awa eza jour avec mon so lobi ba lobi jour asuka papa na mokili to kunda papa donc il faut to sala pas Rosie to sala na biso
biso tozala oyo akufi aza maman papa akufi kuna maman akufi tozala sans problème sans complexe sans kobanga tokolela artiste moko pa ototika biso touché bozo partager ma wana elongo ya famille na ye na maman surtout ye vraiment ye azali vraiment frère pa nanga parce que maman linga za maman nanga benga nga mwana partout amona nga ya yambaka nga mwana mes condoléances na petite soeur na ngai collègue na nga Sarah na mboka ya Mindele apesi mes condoléances do biso tozali tokolela ye tokopesa ye honneur Rabi Moussabatani masa na nga kati ya tout le temps tokozala tokolela ensemble c'est important topesa nzambe merci o apesa biso o azwaka so nzambe azwi basalaka ke mingi te parce que ne mopesi yeso a récupérer mutu wana force kolonga molimo mutu te à part nzambe ata ndoki so nzambe lobi non ata muta kisi yango ndenge nini aninga longo na mukili so nzambe lobi non donc so nzambe permettre ezaka pas pesa biso totikali mayele na courage na force ya koyeba grandeur na munene na ye c'est ça mais ndeko na yo Michou Mbembele azolanda yo un mot d'encouragement par rapport à être cher, de papa, c'est pas chose facile. Moment où fortifier. Nakobisa Michou, nakobisa Mbembele sali, ezanzela na biso, accompagner ka biso pe to perda ka ba maman. OK. Ye pe lelo aye, papa aye, ezanzela nzambe muto lingaka azala makasi. Et après matanga to continuer musala na biso, to pe saka nzambe merci ndekolo Fox. Merci pour ça. Merci beaucoup.